Merci de vous respecter la date. Il y a le 24 avril. Où est la date historique monde entier, sans conquérant. Au ministère Morota Koufa Rossel Makambo. À part Papa Wemba. Nazo ebiso po ba rompre tonda ba hotela bino monument wa. Ngala oyebisa bino. Organisation au cas président Godard Montemon. Godard yemoko. Gouvernement Tchepoate. Tchepoate. Tchepoate ba ndiko bimisa makambo ebele bitalaka bino botanga kyangoti. Mais tant que bazio ngobete besa bino kepe kuma koma pe no bazio no mbongo wana te. Ti mango ko to soka yebi boko perane bien abimisi loboko apesio même ba fande union so baza hotelema. Via za roza pe abimina na kanda kanda na keti kwemboye. Azongi pe ba to déranger na bango yete. Yemoko pe na ye. Ah, ça va, après si on bote pe, ce pas l'inga va na wana. Nandengi azalaki te. Azalaki nandengi na ye mais to zwaka exemple ba conseil na ye, futa biso bando conseil biso mingi. Papa yamba tinda mutu na déléquence te. Aloba na mutu ke ndeko yiba, ke ndeko sala mabe, ya bando ba toujours ke kanda kanisa kaka makambo. Donc ba petit nanga bulaka vi. Kanisa ka vi, talaka liboso ko talaka simate, toko kende. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Quand Nebi Sarvino, l'actualité nous oblige. Tout à l'heure, sur le collier, sur Simana, par rapport, il y a des informations sur source Obiso Topé Sarvino, dans la site de vos préférés. Congo Winner Télévision. Merci à l'appel, Nabino Batuna, sur bien qui milite de la presse. Na 8 ans, papa Wemba Balobi, jour pour jour. Bakala Diakouba, tous déjà dans la couloir Madiakoko. Place ni papa Wemba, Atika Kibiso, Balabi Matonge mobilisé. Pour na papa Wemba Matonge mobilisé, bon moni déjà tous na ba playboy de Matonge, tous na avec Kiri Bibero, tous na ba vrai de Matonge, donc ah oui sikani baza ko honorer papa Wemba 8 ans na ye mukola lelo, tous déjà na couloir, mais tout le monde peut déjà ba saper déjà bazali, moment comme il balé déjà tourner kapena ko tambusana miko na biso to ebela ndeni nezo kende Montréal, zola biso déjà ben serre déjà bandeko bazota la biso bon on a déjà ba photo, donc mango koto grand prêtre papa Wemba déjà parmi banda tika biso 8 ans na l'autre mirana otambusa micro poto solana na bandeko oyo tokuti sur place pour ba saper pe déjà baza awa. Papa bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Santé. Santé normale, santé à kitoko, toi kitoko trop yo mozo mona lelo toi na kati ya Matonge. Tozo raisonner fula ngenge papa Wemba. Oya fula bantu ya modèle na modèle mitindo na mitindo. Lelo 8 ans depuis papa Wemba tika biso. Alors AGT atigila biso nde kaka idéologie à forme toujours raisonnement na kati ya Molokai. Molokai eza toujours etikalika Molokai, eza ga Molokai toujours. Molokai ne tombera jamais. Jamais, 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 jamais. Ko lelo ba souvenir nini bosala mo pona papa Wemba. Souvenir tozana ngo o vie beaucoup la tigila biso yo mozo mona kaka quoi. Ozo mona ka eza forme toujours. Forme to raisonner beaucoup lo ya tigila biso Kinkester cerveau Nyarkos lenganche. Alors Tokyo boss on a bantuana te baba monument ba grand monument auto bungisa. Ouais. Merci. Merci. Na poto ba atalomi balemi sato ya yo pesa mbote vite fait. Ouais na saluer ka na poto ba côté kuna bozali kaka. Bo raisonner ba kala Jakuba. Alors ba o ba sala ignorance ba yebi po ba kala afula déjà. Ye azaki musée fula ngenge. Afula na kati mikili ba yebi. Alors tozalaka même moral. Merci beaucoup. Merci Tota Moussa Micro, de monnaie déjà présence ya bandeko oyo baza déjà na kati esika ya vite fait. Quand on a poto à l'âge de 13 ans, on a sali 41 ans na poto. J'ai vécu avec papa, c'est mon papa, c'est mon vieux. Donc je rappelle que ma belle image na dans le journal le nom Gobetaka Masoro na pour c'était Azara toujours na mtema na biso. Quel est le conseil au ça peut-être un artiste musicien au bazar? Par rapport à l'événement, ça fait 8 ans déjà, l'artiste est mort, mais l'œuvre n'a été et l'autre a commémoré l'Iwana. Quel est le conseil pour prodiguer un artiste musicien? Bon, on a conseil pour nous que Sarah Ezali que Hermogo balanda exemple. Donc ba copier mais balanda moi exemple na pour biso to vana na ye. Abando toujours copier ça biso peut conseil. Oh mutaolo bakeo papa mba bomara génération, moi je suis là, je ne peux pas dire ma personnalité mais papa mba conseiller biso mingi. Les conseils qui est tout mais kolanda ba triste mingi ba me kolanda moi exemple na ye ba tricher te mais kolanda moi exemple na mike o pe bazana mouvement ba encadrer pe kaka ndenge ya bande ko encadrer c'est un encadreur donc azaki papa donc makambo ebele.
Merci, grand pote de tous. On a moi qui sommes Reza Awa. Si ceux qui ont mon lelo image ya Papa Wemba veut dire Papa Wemba la qui s'est battu fort mais côté monsieur sous bandero monsieur ba ignorant. Surtout tu au Papa Wemba a monté ba jeune. Est-ce que na lelo et foot jeunesse congolaise? Bon, pour ngai na koloba ke ngai na koloba na cadre ke naza exemplaire. Donc futa biso ke total na ndengi azalaki te. Azalaki na ndenge na ye mais tozwaka exemple ba conseil na ye futa biso bando conseil biso mingi. Papa Wemba tinda mutu na déléquence te. Aloba na mutu te ke ndeko yiba ke ndeko sala mabe ya bando ba toujours ke kanda kanisa kaka makambo. Donc ba petit nanga bulaka vi. Kanisa ka vi talaka liboso ko talaka simate toko kende. Yango pe kaka image wana yango le futa biso ba je no bana ida bien. Ba tebele bana mamba bien na mboko yo soko talié ba kombo leso batanga ndeti be biso ba kombo ye bana auta abima na source Papa Wemba. Ndio bazota la biso partout dans le monde mi bali message oyayo tantôt ko pesa mbote na message. Bon na ko banana na mama nanga lelo ya journée pe anniversaire maman nanga bon anniversaire maman Kisi. Donc bandeko nanga ba ali ba mbote mingi ba massa donc ba mbote trop. Donc tous akana kimia to sepela na journal lelo. Bana nanga pe donc Jessica, Jerly, Merfrey, Carla, donc bana Freddy Menga. Merci les boss. Derrière. Vous en... Derrière, merci. Merci. So na ebiso place uta oseka. Ya biso le première photo. Ba tonga nga misatu. Oh. Donc na rolo ba mno place uta kite mais muto ayebi makambo yo. Ye mo place azape grand mutu kaka. Bon ba pesa ki ngo ye on tala vie bon. Foluka pena muto ya ye po azwango. Yango ba ko tika ngo pana ngai. On va misatu vedi moi ko zana gishasa bomi baleza. Na ebite nde bunga. Po yo mona ngo te ya. C'est que bunga. Mais ça fait 8 ans Papa Wemba ben impressionne les années. Non, ben oui que les 24 ans pe ndenge zalaka la ba free lango. To zalaka la système à wana tongo na pourquoi to mili moi koka. Parce que moni to lelaki déjà mokolo adayaki ba semaine wana nyonso ba mwana mobimba to ina mawa. Siko ekoma makambo oyo ya ko honorer ko lamusa ye ko rendre hommage ndenge zalaka kaka parce que azale mutu oyo ya ko sakana ete oyo mo kazako loba ke mungala mukona okufa ndebo comprendre ngana ginani. Mais ce que ben oui bon kasi ya zako loba ti. O azako loba pe makamba sa rendre o ya lingaka nanu ayeba nango te. Donc ba biloko na ye. Vous comprendre en tant que grand prêtre bon Congo faut to perdre déjà icône et puis patrimoine. Ça patrimoine donc biloko makamba boye il faut vraiment gouvernement asala reloko moya ya munene koleka quoi. Ndeto somo na Côte d'Ivoire. Mais lelo botikela ngo mutu moko ce qui est président Godard Motemo na zala kitende na ebité ce que ngo zala ndenge nini organisation oyo pardon tant que Godard Motemo na mettre mon ipel liste moko bima ki ba des besoins to maki ba 100 000 et quelques ba pesi yango pété ngala oyebisa bino organisation au cas président Godard Motemo Godard yemoko gouvernement Tiepoité Tiepoité ba ndiko bimisa makambo ebele bitalaka bino botanga kyango ti mais tant que bazio ngo pété ça bino kepe kuma kuma pe que non bazio no mbongo wana te vous comprenez ngala ebité normalement ba biloko mabonga boye il faut ministère de la culture et accompagner ka ba événement ya boye ko ko tika ngo ka bongo te yango na yebisi bino que grâce à président Godard Motemo na ce que azalaki te na yebité donc il faut to bon ça na côté on a payé le qui to lo bara trop to comment trop na place au lobaro koma trop oza quoi aux alaki soit aux artistes le quoi faire ya Papa Wemba malgré toi tika biso ouais Papa Wemba malgré toi kenda déjà wanda simba mutu na ye wanda ko tsaye aza toujours élégant ndenge mo wanda ko loba Papa Wemba bino batu bondo zane ando zana bino ndeni parce que musu bando ba Papa Wemba wando sona batu te et moi Papa Wemba ando zana batu expliquer ebe ve wana soko zalaki ngo comprendre yo mo kaka nanu au départ Papa Wemba oyo bino zo mona wana Papa Wemba comme vedette Gilles ou ezaki papa na ndako na ye na habité bon parce que bino bokota a été donc so qui n'a parlé na yo comprendre que on a fait beaucoup le terre au mona ki papa ya famille so pas bimi banda to so la peine ndenge sko que fait beaucoup ndenge bino on a fait mangro koto vous comprendre pc mangro koto so ka yebi boko pera ne bien misi loboko apesio même ba fande union so baza hotelema via za rosa la pe bimi na kanda na keti coin boye azongi pe ba to déranger na bango yete ye moko pe na ye
alors ça va après si on bote pe so pas linga va na wana ça on a problème ça azali vie moko bien o wanga na yebisa yo donc soko tuni bato bazako tout aye ba yebisa yo pe que temps souper ba libération cc azako libérer pe ba moi likonda. Mais par rapport ya moi maloba webima pe pa ndeko na biso mosana nzamba loba ke papa wemba a détruit jeunesse na monde oya la kisa biso ya bilamba yo confirmant wana ya makam na yete fala loba tant papa wemba zala kiti bongo siko ndenga na ndenge ya zala kawana alati chemise ya noir chemise alati chemise ya noir pantalon ya noir soki beaucoup la laite ya linga beta ba vert ba rouge bordeaux yo ebite soko moni mutalati kitoko donc yeba ke beaucoup asaki musala mingi ozo comprendre parce que forme ya ma bagarre te forme ya lima ba couleur oyo ba ninga en classe ngo hein parce que tala ninga na boye mamuna misi tricot rouge mona kati na lati yo sepe nango ah mais comment faut on dit marabaki bien parfumé bien coiffé na ba griffe somme ozo comprendre donc coiffe ya bagarre te voilà mamu ya muta pasteur on est allé mamu na ye voilà ngai kuna nate. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci très cher abonné. Quand nous sommes déjà au couloir Madiako, au place de la Papa Wemba 8e, il y a mort, il y a Papa Wemba Ezalelo, Playboy de Tozana Bongo, Tozolanda déjà, d'ici là, d'ici là, qu'on interviewé Bino parmi bateaux déjà de mon sur place, Tozola Sabino Ndeni Mambouezo Kende, donc Toza Penda d'ici là, Papa bonjour. Bonjour papa. Mon on a couloir Awa Namambouya Papa Wemba, mais pression les années. Bon, tu es célébrer. Jour papa m'a fait pour histoire va descendre na e ya tout monde ko sepela to vendre sika mona ba sa père nyonso pour histoire ba na ya nini ya Chine ba na Pascal ya moto ko célébrer fête. Merci. En tout cas na sepeli makasi. Merci. Quand les bisaki vino to za libanda par rapport événement mko lelo to esko ko kutana na porte-parole numéro 1 porte-parole valable ya Papa Wemba Bailo donc to ça na papa ndeni. Oui ndeko langai vraiment bien. Merci de vous respecter la date. Il y a le 24 avril, où il y a une date historique monde entier, sans conquérant. Au ministère, je vais vous Makambo, à part Papa Wemba. Je vais vous rompre le monument. Donc cela veut dire, il y a un bateau au Japon, au Singapour, au Équateur, aux États-Unis, Paris, Bruxelles, ils vont fêter date. En tout cas, histoire est ça. Au 8e édition, il y a Papa Wemba. Nassa Mabele. Kester 10 ans, Papa Wemba 8 ans. Donc cela veut dire, Awa Matonge est une cité d'ambiance. Kalate Basango, toujours pesa messa, Basango Bazotea. Nana ndenge ya idéologie toujours célébrer kaka date ata biso to kufi bana na biso bakoko na biso ba célébrer. Si vous avez Papa Wemba pendant ndo ça ndo ovanda na ozolia no zomela na fait beaucoup idéologie ni pe oyo retenait pas beaucoup. Idéologie un premier idéologie na zaka propre na linga na lumba soloté bien rasé bien parfumé archasom donc au sakanate bien coiffé donc ozo comprendre et puis na mayele belé na zo pas vieux wana ko respecter batu donc banga mikolo donc ozo comprendre na ba nzembu na Papa Mbando yemba ba bêtise et ça le roi ba nzemba batu mususu otsango ozana to yemba na koyoka ngona mwasi na bana na ndako te ba bêtise Papa Mbando teya éducation a éducamas na son sinine est-ce que nzembu nini ya Papa Mbando o ya tsa bêtise na kati o bino boyebi et ça qui toujours rumba na rumba et ça qui toujours rumba na rumba éducation bien idéologie. Donc vraiment, état que porte-parole, il y a Papa Wemba. Tu peux continuer biloko yo 10 ans à ta santé ya Papa Wemba. Organisation ce que zo ligande ni attaque porte-parole pour domoni na couloir déjà kuna ba katafal après le longwa kombo couloir et comment couloir Wemba Chongu dit Jules Presley Wemba. To longo lango kombo couloir. To baptiser kombo Papa Wemba avenue. Donc couloir na minute cho eza ko beba. Et ça vraiment ya kobeba na ndenga bien chaque année oyo bato bazwaka ba kermesse bazo fêter bazo ka biloko papa ba œuvre tozoka ba œuvre na donc en réalité kolemba te hein ya kaka idéologie izwaka bato loka ba biso ba bailo ndeti muto nani les mannequins ozo tokoya ma Paris donc cela veut dire donc bato oyo Papa Wemba laksaka idéologie ya kolata yemo mutatongi yango donc ton viaka teka bagabana bakenzo non cela veut dire oh mutu mwindu mutatongi yango donc eza makambu oyo Papa Wemba lakisaki bango tokoya ma Paris donc etake ngai bailo
bato mosusu bake cimetière tozokutana messe ezosala abeko kwa tocélébrer messe mpona journée oyo ya Papa Wemba. En tout cas bolemba te masa kombono nani Milik de la presse abongo caméraman oizo filmer donc yem da filmaka filma yesu en tout cas na sepeli Milik on a sepeli chaque temps na pesi numéro nanga o baza na posta na ngai barozwa ngai 090 222 76 27 090 222 76 27 na suka to bosani te ba soda ba big petit ya molokai ba dida ba petit bazana à part venanga dida kese ya poto to appena ba dida na biso pe ya kini ya Congo. Donc vraiment na CPL Milik. À la prochaine hein. Ça va bien. Moni on a couleur Madiakoko na 8e édition ya Papa Wemba na polo Papa Wemba bana kin ben pression na eza comment. Tout ça ba protocole ya bana kin. Ya bana kin toya ko saba manifestation. Tout ça la manifestation na Papa Wemba. Par rapport au journal Le Lozomo Nonde. Journal Le Kabien, le Kava Kitoko, Papa Wemba, le Kabien. Merci. Merci. Nous sommes le 8e édition de Papa Wemba. On est déjà au couloir Madiakoko, donc avec les sapeurs. Bonjour mon frère. Bonjour. Santé. Santé normale. Comment comme député de la SAP. Député de la SAP. Mandela Sokoto. Oh, député de la SAP, la Rafi Sedungu. Oh, député de la SAP, la Rafi Sedungu, à la Paris. Oh, à Tchangou. Ah, député de la SAP, c'est fils Sedungu. Député de la SAP, à Kangi Kingabwa, na Tchangou. Oh. Donc, à Kangi Bena Marshal Liberté. Yarabou, Mandela Yarabou. Maramou comme moi, Bédok Babi, député de la SAP, député de la SAP. Député. Le long 8e édition Papa Wemba, mais pression les années. C'est un trop, n'enga Papa Koufagi. Toko miti na 8e mango, ezaka sengo makasi. Nzambe abatela ega esika zali. Apesa biso ka makasi. Ya lo baki balela ete, ya lo baki kaka ke tolata. Yango tozolata kaka. Tozolata kaka po. Na konore kaka kota zali azala kaka bien. Yangwana suki nangawana masape akozwa parole. Bonjour. Bonjour. Savané Weston. Charge ya Tchangou. Bon, pression za mkola lelo soir esalinga mawa. Namoni batu balati mabe. Et basé le uniforme. Papa ba forme ça 3 couleurs. Comprendre? Au uniforme raté que wega biloko mo bete. Biso to bête rapide ali au pas to bête rande teni dans la 8e année à Papa Wemba en tout cas na bike to OK suba pan to chanter to ya. Merci. Donc on s'appelle à tout à l'heure. Merci. Ngoma lobi ke zala la tena zala na mikili toro Presamporio goto bombo papa mais yango yote mais tana toro wana lobi ke non azala na mikili ezala ka te griffe wana c'est na mikili mona ngote non wana mutabangwanzu wana bangwanzu botala kabamba mutwana na bangwanzu ona zala na mikili toro papa bo soki bi alobi ampore wo mo ezalaka te toro papa tanga madi nini madi Italie toro papa wana toro maintenant ebongo siko balichi to moni balichi to na banini moko wana toro banda Yesu wana toro banda Yesu yaya ayebe loko te omone bakena okosa bana bochaka ngo bakena okosa batulere mosusu zwanga nazala na poto na toro papa kapote to la malembe koza na kandate bilambe senga na kandate ye anienga ke no bilamba wana ezalaka te na poto na monango te ozo comprendre bobongo soki nazala nango te par rapport à l'édition le 8e édition Papa Wemba balobi be pression na ezani be pression ezani par rapport au 8e anniversaire Papa Wemba mort Papa ngola tanga tana sima tunanga griffe na lobi na pesi koma griffe nanga ya lobi nga na uti na poto kombo wana ezalaka te ozo comprendre est-ce que eza bongo bilamba ya kokoma boye bo soki ezalaki lokola keno ya kokoma te ti nyonso est-ce que so vana papa moyebi bilamba hein mamoto bon siko papa be pression na mko lelo ezani
nozela nazongisa bankoma papa ye azolakisa mpo avanda na papa wemba akozala mpe cousin ya papa wemba bon commandant yo ovanda na papa wemba te epekisami alors zela non non papa wemba babi lelo nde lelo on est toujours mankam par rapport à la pression na yo lelo to zonga na ce moment on la pression na yo zani mukolo lelo ouais nasepeli trop napesi na baninga na nga bango nyonso mbote ndenge toza awa toyokolela papa wemba bakonzi mpe baza bato ya ndenge na ndenge bazali omoni nakoyebisa ndeko na biso wana touti osala mwa décision moke makambo bilamba ezala nango bitumba te makambo bilamba ezalaka ndenge eleki mutu soki alati elamba na ye eke eza baba eza na eloko moko te eza sentiment na ye eza art à défendre bon yo okoboya moninga na yo en attendant otangi na bankoma ya bilamba na ye te eske ezala bongo hein naza na baninga na nga bakonzi awa bango mpe bavanda na papa wemba hein kovanda na papa wemba eza problème moko te mais biso ti tolongwe bandako toye awa donc elakisi keno toye kokabola bolingo oyo toliaka na papa tomela na papa en tant que vie na biso icône akufa tozolela ye na bilamba lokola nga naza na baproblème ya convalescence ya santé mais namoni kaka no nakende kaka naza na moninga na nga kuna tovandi kuna pi Roger Ibuna bacollection azotambola te aza wana kovanda mais aye po te ekoki ke non il faut to représenter ke non 9e 8e édition oyo ya papa wemba akufaki mais epa na biso papa wemba c'est une icône donc papa wemba lelo eza na bafamille mingi dans le néant bakoma bato azwa badanseuse akomisa bango bato minene babala babota o bauta na baorchestre ya mike ya bakartier bakoma bato bamusicien la même chose mais lelo yo soki lelo papa makenda balobi l'artiste ne meurt jamais po soki artiste akufi donc soki akeli bela arekufi mais lelo soki biso tozolata ce qui fait papa wemba kufa te donc tozotala na baimage bozotala biso bozomona bana papa o bakolega papa o bayaya ya papa donc epa na biso vraiment aza mutu munene ngai nazoloba très bien que non ngai na papa wemba topesa na mbote boye tovanda place moko boye 25e anniversaire ya Mpongo Love tango bana na ye bayaki kokokisa 25e anniversaire ya mama na bango animation tout na kati ya salle papa masalaki atiaka biso ba maboko le mal que no ba photo etikali na ndenge na kanisaki na koka kocha boye mais à part ça oaza moninga na bino saper monene Otis Kimwanga tata Lupango saper d'état le sénateur de tous les sapeurs de Makala. Merci mon frère. Tomoni présence dans la couleur Madiako qu'on a 8e édition et papa wemba ba pression na yo par rapport au journal Le Leza Koma. La pression na ngai naza komona makambo ndenge ezosalema mais naza na mwa regret mingi ke po mwa ba incompréhension eza mingi bon tala kaka mbula na mbula ezalaka ndenge moko te mais makambo nyonso koleka kitoko eza mokolo na ye icône de nanu bakomi na niveau ya komaki te musicien moko te awa na RDC oyo batia date ya kufi Afrique mobimba ezala journée ya musique ya rumba mais lelo nakoloba ezaka tura oyo ezalaki ntango na ye ntango ya boyo mpe bazosala na bango basuccès mais nanu bakomi niveau ya komaki te. Alors basouvenir eza nini mpona papa wemba? Basouvenir ezali ebele ya ebele wana azali moninga na ngai te moninga na ngai tobandi mwana moke ti tokolo kokabwana na ngai na ye kaka liwa matuka boyesu alo esalaka ngai mpasi mingi mpasi tosala boni ezali mokano ya nzambe biso nyonso na mokili toza kaka bapaya nzambe akosalaka epai azali tika nzambe ayambana na bango. Merci papa.
Voilà, merci très cher abonné. Quand tu es sur le en direct, il y a des couleurs Madiako, tu as déjà dans la 8e édition. Il y a mort, il y a Papa Wemba, il y a couleur Matongé, il y a couleur Madiako. Tombé, lelo. Plein de lignes de Playboy de Matongé déjà présent, dans le cimetière. Mais si vous pouvez te dire que Apon Hollanda, liste le cola, liste, n'est-ce pas mon frère Jules Vassim Bastar Yanjili, a deux liste le cola, liste, il y a Bruce Mpangi Babi Makambuna Yangoyo, mon frère Sirotin Tom Espoir Yanjili, Noro Parampolo, en direct déjà couloir Madiako, donc il y a Tozara, on a Sabino d'information, il y a 8e édition d'Engezole, que la Girbo Maison depuis Paris, Makambango déjà, et Bandi Giro Parlant, Topé Simbote, Balobi, il est boss, il était boss, il est boss et il restera toujours boss. Les boss Papa Diakano, les patrons du collège de Saint-Paul School, Kouloutou, merci pour le soutien. Tout ça déjà dans le couloir Madiako, donc bon, moi déjà première partie, tu as la deuxième partie, na suite fin, restez branchés sur notre site Congo Winner Télévision, Andescan Nevi Sarabino, information et CRP à source, donc et où tu as dans Congo Winner Télévision, babi couloir Madiako, embouteillage. Couloir Madiako, embouteillage, pour la 8e édition Papa Wemba, donc tout ça à Alice Kolalisse, restez branchés, merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.